Toyeba nini tokoki kosala nini tokoki osala te to tozaka ka botu kende na biso kaka tokotana kilelo, on peut faire tout ce que l'on veut et à la fin de compte lorsque ça va barder, c'est nous qui serons mis en cause. N'oubliez pas, on nous appelle une génération sacrifiée par des politiques. Yango ba pasi o toza nango lelo. To tsango nyonso te na tata mokonzo ekolo Félix Tshisekedi. Ezaka yete. C'est pourquoi Potobo et Makamboya, si je savais, et c'est Nganabiso Moko na Moko Lelo pa yazali, ameka kozwa décision à malamu. Mboka na biso lelo, ceux qui to la mukate, tout kanisate que lobby nde to la muka. Parce que babongi saka lelo, po lobby nde ozala malamu. Mais ceux qui ozela ke obongi sa lobby wana to ozala malamu te. Total avenir na biso, biso to koleka. Bongo bana na biso, bongo bana ya bana na biso to tikeli bangoni. Ba parti politique ba maman na biso na moment onde ba utiliser bino mingi ba maman na biso vous occupez quelle place na ba parti politique wana soki akotanda maputa te po baleka soki akokombola te soki akoyemba banzembo te bino bokenda kuna ba parti na bango kapona oyemba banzembo esengeli to fungola miso etangu bakufaka tangu bazwa ba empêchement batika ka banani bana na bango propre awaka bato yo bazakuna n'assemblée tellement bayebi que kuna mbongo ebimaka kuna soke kuna osombi lopango salibo tale belende baweleli mais la CENI n'a besoin que de 500 députés, je dis bien 500 postes ndeba nango posa mais nous avions plus de 20 000 candidats oyo bake na course wana et on comprend très bien que il y a au moins 24 500, si je peux bien le dire, il faut bazanga. Il y a un peuple congolais, il faut toler mbongo ya batouana. Partout aux alliés na Congo. Parce que le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, c'est le Congo. Attendez qu'on a zana Kasai, qu'on a na Mweka, aza congolais. Ndeko nanga zana Bongandanga, na Grand Équateur, aza congolais. Ndeko nanga zana Kasumbalesa, aza congolais. Ndeko nanga aza par exemple, na Rolobande Konanga, o aza na côté ya Lubao, to aza na côté ya Bunagana kuna, aza congolais. Alors, cette façon de faire les choses ne nous permettra pas d'avancer, surtout d'apporter un plus. Voilà pourquoi notre pierre d'édifice pour ce pays, c'est de vouloir vous réveiller partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Mon PPO et Sengele Kende partout. C'est pour cela au monde que toi tu as un partenaire. Ndeko a kozala touché, ya mutema malamu alobi non, je dois soutenir l'initiative Oyo. Il y a des numéros qui sont affichés partout où vous êtes. Vous avez besoin aussi de faire la publicité ou la promotion de vos activités. En tout cas, n'hésitez pas. Lui a montou ezali parce que la vie elle est sacrée et sengeli et salara mabe parce que ezali et que là moloko langa ne mutakufi. To sepela nangote. Mais ban notable ya est kuna bango pe baza la base ya makambo oyo bato ba bomba ka bato wana bato ba finance ka bato wana kaka bato na biso to bosana te. Le président de l'Assemblée nationale monsieur Mbosso alobaka déjà na bato wana quitter les groupes armés pour nani parce que azaki na ba information sûre mais na osenga na papa Mbosso mboka oyo eloba na ngata honorable Ntingi Pululu mboka oyo pesa yo nyonso papa bato boye il faut qu'on dénonce bango moko na moko ti avant mandat na bino ici la ebele basuka na boloko. Ceux qui pensent que leur façon d'être influenceurs sur les réseaux sociaux c'est de parler seulement de la vie des autres, ne pas encourager les autres à aller travailler, ne pas peut-être donner du courage à faire des formations, ne pas donner du courage à ceux qui font du bien. Non, nous sommes déterminés à encourager premièrement les autorités du pays parce que tout ce qu'ils prennent comme engagement, tout ce qu'ils prennent comme décision, tout ce qu'ils posent comme acte pour le pays, ça nous engage. Batouana, poto lo baboye po eloko mabe salimi nangote. Soki baya kapona ba déstabiliser pe goma ngo pe goma bazwa ngo. Nini toka kite na époque ya Bunagana. Yango longo nyatro na ministre na biso ya défense Jean-Pierre Bemba. Longo nya mingi na mwana mboka Peter Kazadi. Bo continuer ko sala musala. Mais ezaka pona STT. Même awa na Kinshasa. Impunité, il faut ici là. Parce qu'il y a aussi des koulounes en cravate. Et belé, bazale belé. Oh, bah, ça la mafia pour n'amboka na biso.
voire même pour la ville-province à Kinshasa. C'est pour cela que nous demandons à ce que bateau surtout bakombo na bango kobimana liste wana ya libabe et sengeli ba sibir rigueur yalo. Que vous soyez gouverneur, que vous soyez député, que vous soyez ministre. Parce que les Kambamboka est alingana na yo. Tomela ki mingi pe na ba distraction, tolobi otokoki koloba, tosali otokoki kosala. Mais c'est le moment que nous puissions travailler. Tozo loba, toko continuer koloba. Toyebi ke maito loba awa, ebele ba osepana ba ona ngote. C'est notre vie propre. Nani o kondima a sacrifier vie à bananaï. Mon côté rondima. Même moi qui est là, je ne peux pas accepter que je puisse sacrifier ma vie et la vie de mes enfants. Et maintenant, comment on arrive à sacrifier cette vie? C'est lorsque nous sommes à l'écoute, Yabato Baola Lisabiso Pongi.